Bisota Polingayo, Chisekedi Chilombo, Bisota Polanlewe, Oza Elia Moka, Yafati Papa Lobaka, le peuple d'abord, Okangela Biso Madongolo Bisoyo, Makosi Moka, Okangela Biso Manyangala Katama Lindi Kome Bisa Kongo, Kangabango. Yafati, Kangela Bisoye. Kangela bisoye, ya kwani yeti lomona biso. Kangela bisoye, Kangela bisoye, Kangela bisoye, Kangela bisoye, Papa Lobaki, le peuple d'abord, qu'elle a si offré, qu'elle a si offré, Kaboye Salate, Apoti Malekala. Bonjour, balandinyo soya émission Nabiso Diaspora Debout. To pesibino bambote bisikanya sobozwami na ngonga oyo. Tuye lisusu liboso na bino ndenge to mesana pona kosolola kaka pona makambo eza koleka na mboka na biso. Yango wana ngai musali na bino Anderson Bala Pabo, ndeko na bino, yaya na bino, leki na bino, papa na bino, moi na bino, 100% de pères et de mères congolais. Na ye lisusu po to solola na ndenge to mesana. Biso nyonso toyebi ba citation oyo ezoleka na mboka na biso. Esengeli to mona na katango nyonso po to solola ka to pesa na kabaide. Pe biso musala pe engagement oyo tozwa ya koya ko pesa bino ba information na ba citation nyonso oyo eza koleka na mboka na biso moko oyo toza na République démocratique du Congo. Ya solo to bandaka émission na biso na ko neto la kombo na Yesu Masiya kozongisa merci na Nzambe papa na souffle de vie aza opesa biso eza hasard te to eza pe ya pamba te eza te po na makasi na biso to malamu na biso nde ezotinda Nzambe abatela biso to apesa biso souffle eza bongo te kasi eza kaka po na mawa na ye ngolu na ye grâce na ye oye aza na ngoli likolo na biso nde eza kosala biso to vivre to komatina mokolo ya lelo. Yango wana ndeko bisika nyonso oyo ozwami kobosanaka kopesa Nzambe merci te na tongo tango lamuki na butu avolala ava obima to soko obimaki tango kozonga yebaka kopesa Nzambe merci parce que mingi balalaki na butu na tongo bakomi te, mingi balamuki na tongo kasi na pokwa bakomi te, mingi babimi kasi bazongi bandako te, misusu basali ba accident, misusu bakomi bibembe, misusu bamemi bango na ba hôpital bakwei bapike ba crise bazui ba problème a lolenge na lolenge, mususu pa kendaki musala mais na musala kuna musala ebebi balongoli. Donc soki mu journée no eleki malamu komona yango pamba te kolekisa yango pe ka bongo te yeba kopesa merci na mokela likolo na se na Nzambe abatelaka biso na départ kino na arrivé.
yango wana biso tomesana kopesa nzambe merci ntango aza kobatela biso ntango nyonso tozoya mpo tosala émission tosolola na bino bandeko na biso tozozala reconnaissant ya kopesa nzambe wana merci nde na émission na biso oyo diaspora debout tokumisaka kombo na Yesu Masiya tonetolaka kombo na Yesu Masiya likolo na bakombo nyonso na monde invisible pe na monde visible yango wana toza koyebisa na bino nyonso balandi ya émission na biso diaspora debout bobosanaka te na bavi na bino kopesa nzambe merci koreconnaître nzambe kozala reconnaissant na nzambe na oyo aza kosalela yo anto ozwi lipa ya pamba na journée anto ozwi ti ezanga miliki pesa nzambe merci parce que mingi pe bazangi yango bandako mosusu pe ezali mais bazangi makasi ya komela yango po baza na baproblème moko grave baza na bastress moyen kutu bazwa ata mai ya komela eza te apeti ata ya kolia nguba to ya kolia lipa eza te kasi yo omoni yango me nzambe apesi yo susu na apeti olia yango mpe ntango mosusu epesi yo mpe sante epesi yo mpe nzoto makasi parce que misusu mpe bazolia ya basoso bamisuni balegime bazotia basosi biloko nyonso na kati kasi sante ezoya te mpo nzoto eza maladi nzoto eza baproblème basusi makambo ezolekela bango kasi nga na yo nzambe azobatela aza kosunga il faut tozala reconnaissant na nzambe wana yango wana tonetoli kombo na Yesu Masiya likolo na nyonso ndenge kaka tonetolaka mpe tokozala kaka konetola yango Yesu Masiya nzambe na nguya nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob nzambe ya Mozaidi na bala oyo aza père ya réveil ya mboka na biso ya solo tokoti na émission na biso ya lelo ndenge tomesana toza kosenga na balandi nyonso ya émission na biso bo continuer na kopartager ba vidéo na biso ndenge bomesana kopartager pe toza kosenga na ba oyo nanu ba s'abonner te na chaîne ya YouTube na biso Diaspora Debout boyeba ko s'abonner bo support biso bo soutenir biso po sala biso malamu bo aimer ba vidéo na biso bo aimer bo commenter ndenge esenga kaka po epesa biso makasi po esala bien po émission na biso pe ezala pe malamu pe tozwa pe makasi ya kolukela bino ba information ya koyaka ntango nyonso kosolola na bino ndenge tomesana na kati ya émission na biso ya lelo toza na ba sujet oyo toye to partager tosolola na bino ndenge tomesana makambo eza koleka na mboka na biso. Premier sujet na biso na émission ya lelo toza kosolola sur tozwi lisusu champion mosusu ya boxe na mboka na biso après Junior Makabu tozwi sikoyo Martin Bokole champion mosusu bato baza ko tombola bendele ya mboka na biso esengeli tozala reconnaissant ya ko remercier bango pe topesa nzambe merci ndenge kaka Junior Makabu alobaki na États-Unis tanga ganyaki abimaki champion du monde alobaki tant oyo toza ezata ya Congo ya solo nga nazo confirmer pe nazo yebisa na bino balandi ya mission na biso tant oyo tozali ezali tant ya Congo mutu akosa bino te eza tant ya Congo pe tant ya ba Congolais mutu akosa bino te biso nyonso tozomona ndenge mboka na biso ezokokende évolution ezokende malamu ba signe moko significatif eza kolakisama gloire ya nzambe eza ko se manifester makambo eza ko changer muke en tout cas biso nyonso tozomoni yango pe biso nyonso topesa nzambe merci. Deuxième sujet na émission na biso ya lelo tokosolola si rencontre ya président na biso Félix ntango avoyageaki na Côte d'Ivoire akutanaki na communauté congolaise asololaki na bango ni nasololaki na bango tokosolola yango na émission na biso ya lelo. Après tokosolola si ndeko na biso Pierrot Louara makamuni aza kosala tokosolola lisusu si tirage de sort oyo uti kosala na cour constitutionnelle ba uti kolongola oyo azalaki président cour constitutionnelle oyo tobengi na kombo ya Dieudonné Kaloubi ba uti kolongola e pourquoi balongole tokosolola yango na émission na biso ya lelo. Tokosolola lisusu si la réconciliation oyo salama na kati ya Lubumbashi ya Moïse Katumbi na Kabila bazo la réconciliation et puis tokosolola rencontre ya Matata Mponyo na
na Martin Fayulu tokusululango na kati ya émission na biso ya lelo. Ya solo topesi bino bambote balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout bisika nyonso bozwangi. To koti na émission na biso nde toza kosenga bobosana te ko s'abonner na baonyon ba s'abonner te pe bo partager ba vidéo na biso. To koti na premier sujet na biso o tolobi za sujet tozui lisusu champion mususu na kati ya mboka na biso o tobengi na kombo ya Martin Bakole. Martin Bokele. Après kozwa champion du monde oyo ya mwana mboka junior bakabu a utai kopesa biso na États-Unis o tomonaki ba Don King ba grand ba tuo ba soutenaka box o ba yebani na kati ya box to yebona ba ona sima ya ba Mohamed Ali to mona ba ona sima ya ba Mike Tyson to mon leloyo e komite ya Congo to moni na sima ya junior bakabu na États-Unis tanga bimaki champion du monde. Nzambe aza bolingo ndenge kaka junior bakabo lobaki na États-Unis tant oyo tozali eza temps ba congolais zala fier na ya kozala congolais parce que tant oyo eza temps ya Congo pe temps ya ba congolais tozwa lokumu fierté na biso emona na lokumu na biso emata ezonga pe koleka ndenge ezalaki liboso na monde mobimba mokili bayebaki eza na mboka moko na Afrique mboka wana eza na ba capacité na ba moyen eza na bato baza na ba talent ya lolenge nyonso pona ko tombola mboka na bango. Ndeto yo komona bitumba oyo eutaki koleka lisusu na mboka ya France tomoni oyo tobengi na kombo ya Martin Bokele. Martin Bokele auti ko bunda pona ko défendre drapeau ya République démocratique du Congo alongi un français na biso nyonso tomonaki ndenge abeti français mais bayebisi biso ke français wana pe aza d'origine congolais azwaka nationalité français akendani ko défendre o ezali mboka ya France kasi Martin Bokele ye aboya ko changer nationalité malgré ba sollicita ye andima afanda pona ko défendre Congo nde yango wana en tant que congolais il faut na sepela na mwana mboka oyo Martin Bokele il faut na féliciter ba félicitation ya Diaspora Debout ya nga mwana mboka patriote ya mboka na yo grand communicateur ya l'institution présidentielle na tombelio ba bonne chance nzamba pambola yo okende musika vraiment tozana posa ya mboka na biso vraiment bendele telema drapeau ekende musika mokili mobiba bayeba pe mboka na biso yangwana tosenga na nzambe asalela ya minene akokisa vision no azala na yo tango nyonso yangwana tosengi na ba congolais nyonso biso nyonso tozala sima ya mwana mboka oyo grand boxeur oyo pe bayebisi biso akoti kombo na ye ekoti na G10 ya ba meilleur boxeur ya monde ya ba grand boxeur ya monde nde tozosenga ba mata ye na junior bakabu na ba o nyonso bazana bango na sima o bazoko travailler ensemble ba mata Congo vraiment est dominé o ezali box ya monde oyo pe tosenga na ba sportif nyonso ya Congo to na ba sport nyonso différent tozala bomoko pe tosengi na ministre ya sport aye bakaka kotala te oezali football kasi atala ba organisation mususu ya sport baye bakobimisa pe kotia ba moyen pona ko soutenir parce que na ba organisation nyonso ya sport mboka na biso tomoni ke biso pepe Congo toza na ba talent ya ko défendre pe ya ko tombola mboka na biso ministre sport fungwama soutenir bana mboka oyo sala oyo esengeli ke osala ntake papa pona sport na biso ekende liboso ya solo ya mwana tosengi na balandi ya émission na biso bolanda oyo ezali box oyo ya mwana mboka ndenge préparaki avant ko préparer na ye pe na box ndenge alongaki na kati ya box ko bandaka na premier ring déjà
a kotisaki déjà ba point nde ememaki na victoire ya ngwana epesi biso esengo tolanda biso nyonso. Anton Mouyaya, chef Fabien Kassai. Fondation Lofombo, Kaji Kajima, Champs-Élysées, Yazambe. Un autre combattant, ça va être un Congolais naturalisé, Tony Yoka, et ils vont se battre. Et je suis très convaincu que Martin Bakolé va l'emporter. Donc nous demandons à tous les Congolais qui vivent en France, en Belgique, allez soutenir votre frère ce samedi, le combat aura lieu. Voilà comment il est grand, il est fort, il vous fait plus d'1m90, ce gars est très fort, c'est une machine de coups, et je crois qu'il fera tomber Tony Yoka, qui jusque-là, lui, a 100% de victoire, alors que lui... Biso nyonso touti kolanda mwana mboka Martin Bokele ndenge alongaki pe ndenge esengo na ba Congolais o ba vivaka na France nde baki ko soutenir ye ndenge atombolaki bendele ya mboka na biso ezwaki lisusu lokumu toza fier ya kozala ba Congolais. Toleki na deuxième sujet na biso ya émission lelo toza ko lobela si rencontre ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge akutanaki na communauté congolaise na kati ya mboka ya Côte d'Ivoire. Kasi kuna na Côte d'Ivoire akendaki ezalaki na réunion ya ba président ebele oyo tobengi na kombo ya Code 15 ne esalamaki na Abidjan na mboka ya Côte d'Ivoire. Après kouta réunion wana président lokola amesana na peuple pe aza président oya peuple ponaki nde sengelaki asolola na peuple na ye. En tout cas na masolo o basololaki a lingaki vraiment a expliquer peuple na ye po ba comprendre mboka euti wapi tokomi wapi pe toza kokende wapi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza premier président o tozui vrai papa o ayebi kosolola pe ko expliquer bana na ye. Ayebi vraiment kosolola na bana ne ko expliquer bango likambo moko pe aza mutema moko ya kofungwama pona mboka na biso Congo. Problème nyonso pepe baza ko comprendre te soki bakutani na ye ba tunie mutuna azalaka prêt ya ko répondre peuple na ye na kimia nyonso po peuple na ye ayeba ko comprendre nini oyo eza koleka na mboka. Yango wana na rencontre ya président na communauté congolaise basololaki mingi oyo ezalaki likambo ya réforme ya justice. Musala ya justice ndenge zotambola malamu te esengeli réforme salama pona kofungula ba dossier ya bato ebele oyo pepe azomona lokola état de droit oyo yaki on dirait lembi on dirait babomi yango on dirait zosa susu te nzoka état de droit eza ko salama mais zosenga ba réforme ebele pona justice etelema vraiment pour esala musala ndenge esengeli wana ezalaki explication ya président de la République liboso ya communauté congolaise au ba vivaka na Côte d'Ivoire. Après
explication ya réforme ya justice a explikaki likambo ya IGF musala oyo IGF oyo eza kokambama na mwana mboka Jules Alingedi musala oyo aza kosala munene po na kosala kozongisa mbongo ya leta na kesi ya leta pe biso nyonso toutaki kolanda ndenge Banque mondiale awuti ko féliciter récolte oyo mboka na biso République démocratique du Congo euti kosala banda Congo ezala Congo eza récolte moko historique première fois esalama ya kozongisa mbongo na kesi ya leta plus de 1,7 milliard de dollars américains. Donc inanu esalama te récolte oyo euti kosalama na mois d'avril mbongo ya leta eza kozonga ndenge esalamaki na année passée et pour ça que na année oyo budget ya mboka ekoma na plus de 10 milliards à 11 milliards tozana kondima ke année prochaine na banza tokokoma ta na ba 25 à 30 milliards ndenge musala oyo eza kosalama vraiment musala ezo salama vraiment malamu. Président a expliqué lisusu likambo ya ba enseignant oyo elingi mota polémique batu ebele ba comprendre yango vraiment malamu te. Papa ayebaka ko expliquer bana na ye malamu po ba comprendre po bana ba ke noyeba makambo su libanda te po bata libanda pe ba ko manipuler bana te ba ko kokosa bana te. Nde président a expliqué ki peuple congolais que ba enseignant na biso baza vraiment na hauteur te ya ko enseigner peuple malamu. Mais batebele ba zoko kota mo doute ba lobi président a fini ba enseignant président a fini ba enseignant te a expliqué parce que ceux qui aucun na diplôme congolais partout dans le monde au monde qui va pesa kako valeur te par rapport ya enseignement na biso ezali vraiment trop bas eza vraiment na C. Ya mwana président baki il faut to sala makasi ya kotombola enseignement ya mboka na biso ekoma na bisika o esengeli po bana o baza kotanga bango nde baza avenir ya lobi po tango bango ko sisa classe ba ko se défendre o ezali ba diplôme na bango pe ba travailler pour na intérêt ya mboka. Ya mwana tolingi to la kisabino ba image oyo botala ndenge bana ya classe oyo ba ou misus ba ou te ko sisa misus bazotanga ndenge baza ko répondre ba question bo mona ke enseignement ya mboka na biso vraiment eza vraiment malamu te pe on sabino ba mona enseignant oyo ndenge alati o mona ke ba enseignant bango moko baza ba exemplaire te liboso ya bana bazoluka ko bebisa bana bolanda ba vidéo oyo après tokutana na suka tokutana to solo la lisusu. Je suis conscient que ce que nous avons fait est encore minime. On parlait de la prise en charge ici, la question qu'on posait de la mise en marche. C'est encore minime parce que le niveau même aussi de l'enseignement, le niveau de notre éducation est très mauvais. Les enseignants eux-mêmes n'ont pas le niveau. Il faut encore améliorer leur niveau. Ils n'ont pas le comportement, ils n'ont pas la matière parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Tu peux me dire quelle est la superficie de notre pays? Touche d'abord comme ça. La superficie de notre pays. Vous pouvez changer de question, pardon, là, c'est un peu difficile. Connais-tu l'Océanie? Non. Tu n'as jamais entendu parler d'Océanie? Océanie. Non. C'est quoi? Non, moi je te demande. Je sais pas. Pourquoi? Tu n'as pas étudié la géographie chez toi là? Si, je vais étudier la géographie. L'Océanie, c'est quoi? L'Océanie, c'est une mer. Non, on n'a pas fait les tapages. Celui qui nous est venu pour l'école, pour on dit merci d'abord en Dieu. Après, pour notre promoteur qui nous ont appelés, c'est pas une tapage. Ils vous ont? Qui nous ont appelés, nous tous. Ils vous ont appelés? Oui. Qu'est-ce que la grand-mère? La grand-mère. Bon, je dis la vérité. Nous, les élèves du Congo, nous, les élèves de la RDC, nous n'avons pas vraiment d'habitude de lire des cahiers. Hein. Mais... C'est quoi la grand-mère? J'ai oublié. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, j'ai fui. Pourquoi tu as fui?
Tu as fui pourquoi? Comme je vois, regardez les jours comme ça. Bonjour. Bonjour. Yo. Comme on a béni na mango, na tang école sophiste na commune lingua. Secondo aussi bobo bengo nani? Babé en Lorient. Lorient hein. Ozana osali na sali commercial. Bon to kota na ndingat. Comment tu vas? Je vais bien. Alors quels sont tes sentiments? Donc je suis tellement donc gentil, donc il n'y a pas moyen de dire. Lorient avec 73%. C'est 73%. Oui, c'est 73. Ça veut dire que vous êtes Lorient. Allez, allez-y, un mot. J'ai le droit de parler, mais j'ai des monstres de parler. Non, apaise-toi s'il te plaît, apaise-toi, apaise-toi, apaise-toi. Allez, allez-y, un petit mot. Regarde la caméra. Vas-y. Bon, Ruby Mboumo, tu as confiture à Kinshasa? Oui, ça foutait. Confiture? C'est fouille. Hein, le vrai nom de confiture, c'est quoi? Ça foutait. Ça foutait, hein? Alors, oui, rationaliser et restructurer le bureau du président de la République. Merci du Conseil. Je suis en train de faire, il y aura une nouvelle restructuration de mon cabinet, bien entendu, et le personnel sera revu à la baisse. Ça, je peux vous rassurer. C'est en gestation, c'est pour bientôt. Ok? Oui. Aujourd'hui, nous allons voir une autre monnaie comme le dollar. Ces monnaies s'appellent les bitcoins. Toute la classe, répétez après moi. Les bitcoins. Les bitcoins. Les bitcoins. Les bitcoins. Très bien. Nous allons voir aujourd'hui les bitcoins. Qu'est-ce que les bitcoins? Les bitcoins. Binomoko bouti komona pepe congolais niveau ya bana classe o basi basilisa na ba bazotanga bomondenge baza ko répondre la kisi ke enseignement la biso eza vraiment na hauteur ya makasi te eza vraiment na niveau ya likolote pe ba enseignant na biso baza ko tangisa vraiment bana malamu te binomo bomoni enseignant ndenge alati liboso ya bana classe parce que enseignant oza lokola papa oza exemplaire yonde il faut yeba ko éduquer bana malamu pour expliquer bana malamu pe elateli na yo il fait za malamu liboso ya bana. Après président ko expliquer makambo ya ba enseignant to ya enseignement alobaki makambo ya ville ya kitoko oyo eza ko salama na mboka na biso oyo tango eza ko banda ekopesa pe misala na jeunesse ya Congo pe na pepe Congolo baza ko lela chômage eza ko kanga ba jeunesse moeba ba s'en sortir ezate moeba ba ezate kasi misala o ezoya na mboka ezoya pepe sa jeunesse misala yangwana président lobaki na mois de juin nde a okende kotia libanga par rapport ya ba spécialiste to ba ingénieur o ba salaki musala pona koyeba ndenge nini ville yango kitoko kosalama na ndenge bayebisaki ye musala ekobanda na mois de juin nde président akoya kotia libanga pona kofungola eza ouverture ya misala yango ebanda nde toleki na likambo ya journaliste na biso Pierrot Louara biso nyonso tolandaki première vidéo ne asalaki pe akotaki tina intimité ya président ya kolobake président de la République a signé une ordonnance na se ya sentiment ya sexe. En tout cas, les cas qui vraiment au balbaka a franchi ligne rouge, les cas qui niveau à quotidien na vie privée ya président a le baki ou singeli pas à loba. Yangwana bisonyo stomoni batu to pepe congolais ne ba sepela ki na ngote misusu bakenda ki ko funda ko fungula kesi ko kende ko la musa justice pour justice baye bakolandela Pierrot Louaka nde Pierrot Louaka akimi bisika oyo abatami
toyebi ke belé to service ya renseignement to ya sécurité ya mboka na biso toyebi ke bino boza ba spécialiste bozanga koyeba te kasi bo travailler ndenge sengeli toza na posa ya Pierrot Louara aya bako répondre na ba acte na ye na maloba na ye pe aloba banani o baza kotinda ye baza ko pousser po toyebi ba leader nini o baza ko tinda ye to ko pousser po alobaka ndenge wana yangwana après aye kosala susu vidéo musu pona ko répondre président ya koloba ke président na biso azana maturité te président Félix Tshisekedi atanga te président Félix Tshisekedi musala na ye ezaka kofinga kochola ko se plaindre musala ya président Félix azosala eloko te ye azosenga na président Félix na 2023 président Félix apesa ne candidature ya présidentielle te parce que peuple ba ko voter na bango ete biso ba oyo tozali ba communicateur ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soko meki na président biso tozali wana pona ko répondre rapide pona ko zongisa na nzela pe pona ko expliquer peuple congolais que Pierrot Louara aza manipulé ezana batu oyo bazoluka ba kosa peuple congolais na sima Pierrot Louara président atika koloba te na sina expliquer bino makambo ya ba enseignant pe ya enseignement ya mboka na biso pe ya ba élève ndenge nini enseignement mboka na biso zo kende ndenge nini ba élève baza ko agir Pierrot Louara yebaka ke yo ko kangama yebaka ke bisika yo zali to sito yebi yango yebaka ke kala mingi te to kobimisa yo pe bato baza sima na yo okomona ndenge toko humilier bango na kati ya mboka na République démocratique du Congo kolotaka te to yebisaka bango balotaka te ki lobi bakoko zonga na pouvoir to lobi bakozwa pouvoir balotaka ngo te o ayebi ke aza na papa na ye aza juif to mama na aza zambien akende ko postuler na mboka ya papa na ye to na mboka ya mama na ye o ayebi ke yaki na sima ya congolais kanisaki ke biso toyeba te ke aza mwana ya congolais amemaki na Congo te toyebi ke oza rwandais okola na Tanzanie kende kosala ki chauffeur na yo ndenge omesana nde biso toza koloba na bino ata bosali complot nyonso bokosala ekosimbaka te bino bao bosoutenir Pierrot Louara boyeba ke tookanga ye mais soki atangi bakombo na bino mpe bokosentir bokoyeba oyo ezali force ya justice pe bokofuta oyo ezali ba misala na bino boza kosala ya mabe pona peuple congolais yango wana toza kokebisa Pierrot Louara tozoyebisa yo ke yebaka ke tosi toyebi bisika ozali kala mingi te tokozwa yo tokosilisa yo vraiment valeur wana ozaki na mwa mukie tosilisa yango carrière na yo tozo diminuant tosilisa yango parce que yebaka ke peuple congolais ndenge ba inyo na banza yo moko monaki ndenge ba benganaki yo na kata de Lubumbashi et wana ezalaki première ezalaki lokola bakebisaki yo kaka mais lokola o nimi o continuer o fongola guerre na biso en tout cas okuta na biso na nzela na yo biso nde toko diminuer to lakisa o toza pamba toza eloko te Pierrot Louara yebaka ke makambo yo luki toke nango kino na suka yango na senga na balandi bolanda ba réaction nyonso ya ba Tshisekediste ya ba fatiste ya bana mboka Congo ndenge ba agir na makambo o Pierrot Louara azosala pona ko attaquer président pour na kolobaka makambo lokuta na président de la République bolanda yango bino moko médias ainsi que l'opinion publique que conformément au statut particulier de la commission d'éthique et de discipline dans son article 34 qui stipule que le tribunal des pairs connaît des fautes professionnelles de presse, des violations des codes d'éthique et de déontologie des journalistes congolais et de tout autre manquement, même extra-professionnel, s'est autosaisi de la sortie médiatique de M. Pierrot Louara, journaliste et porteur de la carte de presse numéro Kinshasa 2492 et directeur général de la chaîne CPL TV, œuvrant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour manquement grave et violation intentionnelle du code d'éthique
et de déontologie du journaliste congolais qui oblige à tout journaliste de bannir l'injure et des invitations dommageables, ainsi que de l'atteinte à la vie privée, cristallisée dans sa vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Invité à comparaître devant la commission de discipline en date du jeudi 5 mai 2022 à 10h précises au siège de l'Union nationale de la presse congolaise pour présenter ses dires et moyens par son invitation numéro 60, M. Perrault Louala-Claude n'a pas daigné de répondre. Que considérant sa nature récidiviste, en dépit des orientations et conseils maintes fois lui communiqués, ce qui constitue une circonstance aggravante. Qu'après instruction, la commission de discipline a pris à son encontre la mesure disciplinaire sévère, celle de sa radiation dans l'ordre corporatif des journalistes congolais œuvrant en République démocratique du Congo, et a demandé par conséquent à la commission de la carte de lui retirer et d'annuler sa carte de presse étayée si haut. Fait à Kinshasa le 5 mai 2022, président François-Claude Kaboulou, secrétaire rapporteur Bailenge Irenge Merveille. Je vous remercie. Mais je suis certain, mon ami a appris quelque chose. Non, revenons un peu dans le sérieux JPK. Vous ne reconnaissez pas le Perrault? Non, je ne reconnais pas le Perrault relativement rationnel que je connais. Wanozo sentir que moi, loko, moi, loko, moko, moi, likolo mataki. Non, 3 minutes 49 secondes à Fandeli Tshisekedi. Ça, ce n'est qu'un extrait, l'émission. Oh, les arabes extrait. D'habitude, 3 minutes 45 secondes, il y a extrait. On a Fandeli Fachi. Non. Encore qui dit Limbisabiso. Non, la tindaga que l'obana, akake Sakabila ga Limbisabiso. Ce qui y a linga senga bo limbisi pas Kabila. Pero libre au senga bo limbisi. Il n'engage personne pour dire que Limbisabiso. Il fallait loba limbisanga. Ngai na telemela ki dada pour mbongo na ngala kota ba terrasse papa Kabila limbisanga. Il dit on a combattu Kabila à tort. Perrault azo traité dada de tout et de rien pour la barrière à 47 mois na ye aux familles Kabila va foutre était comme journaliste na eloko ni na RTGA. C'était vers la fin ici. La digitale, pardon. La digitale plutôt, la digitale. C'était vers la fin ici. Mais tout le règne à président Kabila. Perrault a critiqué Kabila où? Qu'on se le dise. Il n'a pas été dans le combat. Il n'a pas été dans le combat. Yomona Perrault à kiosque. Perrault déjà. À côté de kiosque, après des fêtes à Non, voilà. Là, c'est après, c'est beaucoup de temps après, c'est-à-dire que Kabila s'est régné ainsi. Mais tout le temps du règne à Joseph Kabila, Perrault n'a servi que Kabila. Donc Perrault n'a jamais combattu Kabila. Il n'a jamais combattu Kabila. S'il dit nous t'avons chassé, lui, il a chassé Kabila où? Il n'était pas dans la rue. Non, non, Perrault n'a jamais été dans la rue. Perrault, c'est un journaliste de cravate. Un journaliste conscient en communication à Bochabe, il était toujours dans les rouages à l'autorité à PPRD, dans le ministère intérieur, tout ça ainsi de suite. Moi, je dis à Perrault ceci. Je crois que l'argent de Katumbi est tellement goûtant et c'est bon. Mais quand même, à perdre de moto, la rationalité n'a été. Perrault a collé à mon Katumbi. Ça, c'est clair. Augustin Kabouya, comme tout battant, c'est quelqu'un que moi, je connais personnellement. Qui, ceux qui n'ont pas été, ont résisté à la opposition, il était dans ses affaires. Augustin Kabouya faisait ses affaires et principalement, il faisait ses affaires dans le monde dernier à Makamba Kardia. Parce que le problème de Perrault, c'est qu'il ne comprend pas comment quelqu'un qui n'a pas de fonctions officielles, mais selon lui, qui aurait pu quand même se construire des maisons, qui seraient devenues multimillionnaires. Heureusement, tu utilises les conditionnels. Kabouya serait devenu millionnaire. Millionnaire en quoi comme yango wapi. Et quand Perrault dit ça, c'est de la haine et de la mauvaise foi, tout simplement. Kabouya est le secrétaire général du parti présidentiel. Kabouya Nengazana, c'est lui qui gère les 10% de tous ceux qui travaillent au nom de l'UDPS. Mais dire dans ce pays aujourd'hui que Kabila n'a rien fait dans Mboka, il faut vraiment le plus grand sorcier à Congo. Même Tshisekedi ne le dira pas. Mais comment il s'appelle? Perrault peut dire que Tshisekedi n'a rien fait dans ce pays. Tout ce qu'il fait, c'est dilapider les 500 millions de dollars qu'il a trouvé à la Banque centrale. Je ne sais pas si lui, il a les preuves. Et il est allé loin
Vous voyez, ce terme-là, moi, j'ai honte. Utiliser les services de l'État pour les affaires du lit. Les affaires pour les affaires du lit, écoute-moi. Les ont vus, libidinal, mon frère, nous sommes où finalement? Toza wapi? Jean-Pierre, Toza wapi? Est-ce qu'il ne fait pas allusion à la vidéo de maman Gisèle, qu'on a vu? Mais attendez, tout ça, nous connaissons comment est-ce que cette histoire s'est passée ici dans ces pays. Ngana Toza ba Congola, Toza Tobinenge Zalagi. Tu sais qu'elle était absent du pays, non? Tu sais qu'elle était en voyage à Zagi Nambokate. Cette histoire s'est passée après que Tshisekedi soit absent du pays. Alors, Tshisekedi vraiment pour régler ses problèmes personnels, il y a foyer naïe, il y a sentiment personnel naïe, il se servirait des services de l'État. Il y a eu quand même l'intervention de la DGM. L'intervention de la DGM n'avait fait que son travail. J'ai dit ça parce que en maman Denise, j'ai vu l'image, la philosophie et le combat de son mari. Un démocrate qui accepte les critiques. Le président ne se plaint pas de tout ce que nous disons. Ah bon? Je vous dis la vérité, oui, le président ne se plaint pas. Vous voulez me dire qu'autour du président de la République... Il dit pas, mappez-moi Péro. Oh, sinon, on m'aurait déjà mappé. Si c'était à l'époque de Kabila, tout ce qu'on dit ici, Kalev allait déjà m'arrêter. Oui, attendez, si c'était à l'époque de Kabila, je sortirais ici, Kalev allait m'arrêter. Mais ça, c'est à mettre à l'actif de qui? De M. Tshisekedi. On sent qu'aujourd'hui, les gens peuvent délier leur langue. Nous pouvons critiquer un président de la République et être à l'aise, rentrer chez nous. Vous pensez que ce que j'ai dit ici, si c'était à l'époque de Kabila, Kalev n'allait pas m'arrêter en bas. Combien ont été en prison? Attendez. Monsieur le Plus Romain est en prison. Ne comparons pas les comparables. Monsieur Tshisekedi a ses erreurs que nous condamnons, mais on ne peut pas les comparer avec Kabila. Entre la malaria et la peste, il y a un choix. Si monsieur Tshisekedi fait des erreurs, il est encore au niveau de la malaria. Kabila, c'est la peste. Tshisekedi n'a pas encore tiré Moukene. Tu ne pouvez pas dire ça, pas vous laisser dire ça. Ça va vous mettre mal à l'aise. Je connais non, parce mais laissez-moi assumer l'entièreté de mes propos. Vous sortez de... C'est vous qui m'amenez à vous me poser besoin. Alors revenez à ce que vous dites. Je connais la ligne éditoriale. Non, pas la ligne. Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. Je vous remets un peu en ordre. Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. Allez-y. Parce que là où je suis en train d'aller, sur ce plateau, connaissant la ligne éditoriale d'ici, je ne veux pas qu'après... La ligne est la même. Attendez, je ne veux pas qu'après qu'on vous appelle pour dire... Non, personne n'appelle. Attendez. Entre M. Tshisekedi et M. Kabila, c'est le jour et la nuit. On ne peut pas comparer les comparables. Entre la malaria et la peste... Pourquoi vous vous plaignez alors? Pourquoi vous plaignez alors? Mais nous nous plaignons parce qu'on l'aime, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait mais donc vous aimez aussi Kabila? Quand vous plaignez autrefois. Il comprenait pas. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais été arrêté à l'époque de Kabila. Malgré tout ce que vous disiez. J'ai fui ma maison plusieurs fois, vous ne le savez pas. Vous-même, vous m'avez soutenu. J'ai échappé à la mort plusieurs fois sous Kabila. Rappelez-vous. Continuez. Combien de fois j'ai été dans les tunnels? À l'époque de Félix, au moins, on nous insulte. Là, au moins, j'accepte qu'on m'insulte. Attendez, laisse-moi terminer ce que je veux dire. Oui. Là, au moins, j'accepte. On nous insulte. Mais Kalev n'est pas là. Monsieur le Président, merci pour la liberté d'expression. Je suis sûr que M. Tshisekedi n'est pas contre ce que nous disons ici. Ce sont les affidés, les laudateurs, les flagorneurs. Ces gens qui n'aident pas le président de la République. Ceux-là ne veulent pas qu'on critique le président de la République. Vous n'allez pas me dire que Tshilumbu, qui était ici hier, est plus proche du président de la République que la très distinguée première dame qui a rendu le message de son mari en nous disant le président accepte les critiques parce que c'est un démocrate. C'est un démocrate. Revenons à vous. Je voudrais faire cette vidéo très rapidement. J'ai vu aujourd'hui les réseaux sociaux Ningani. Et je voudrais parler expressement, exclusivement à mon frère et ami Pierrot. Monsieur Pierrot, j'aimerais vous dire une chose. Que si le chef de l'État ne parle pas, s'il prône la démocratie, s'il veut que le Congo soit un pays démocratique, il faudra savoir que la liberté d'expression est garantie par certaines lois, par un code, une éthique, par une déontologie que les journalistes doivent absolument respecter. Et je pense que dans tes propos, tu le sais certainement, que tu es allé trop loin. Une chose, au moment où on a lingala, au moins na kaya batu o balingaka fati ezape na batu ya maboma na ye ezape na batu ya batu pe bazo kanisa ke ndenge fati alingi démocratie azala eza bien te. Je pense que mon cher frère, tu es allé trop loin. Un chef de l'État reste un chef de l'État, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Et la liberté d'expression, la liberté d'opinion que tu as te donne des limites et des genres de propos à tenir vis-à-vis d'un chef de l'État. Tu ne peux pas dire, tu regardes ta caméra et tu parles à un chef de l'État comme si tu parlais à ton ami. Je pense que c'est aberrant. Au moment où tu bandi na bakambo bino bolibo bananango. Comme on a neti kaka, bon, le la tozo lo bate, donc makambozo sala eza bien obe tozo kumisa bino. Mon cher frère, toko banda ko beta match kwata.
Je vais te le dire aussi, comme tu l'as dit, tu regardais la caméra, je te dis en regardant la caméra. Mon cher frère Pierrot, je me permets, je n'ai jamais fait ce genre de choses depuis que Fachi est au pouvoir, mais je me permets aujourd'hui de le faire et de le dire, de te dire, tu m'as choqué particulièrement et tu as choqué beaucoup de personnes parce que tu es allé au-delà de ce qu'un journaliste est autorisé de faire. Alors dis-toi bien que tu n'es pas... Omoni, minore tobo reza na mboko yo. Bato minore tobo reza na... Dengu neza wana bino tu wana boka beleve na ngai. Lini wana obo salaka wana muto ya na ngunga. Bobo sanaka. Siko toko koma siko to banda kobeta na sadi to bimpe na terrain politique to bando beta na siko na ndenge pena ya keno o lobi to lobeli yo. Tala. Président de la République mutayo ke la rabino mawa. Président de la République mutasala mamba démocratie. Ngaku nde na zabo na sita loba yango. Moi, j'aimerais bien qu'un jour na lali na lamuki Fachi a commis naie dictateur parce que la démocratie était, je sais pas, c'est un luxe ou c'est quelque chose de très mauvais pour le peuple congolais. C'est-à-dire, tu as un niveau de démocratie. Tu moi, c'est-à-dire, pour le président, il y a démocratie, liberté d'expression, il y a un débordement. Ce qui est après le mon cher Pierrot, mon inzala, et c'est le moment ma belle, Mia. Nous savons ce qui se passe. Tu étais ici, tu as insulté Kabila, on a aussi la chaîne de télévision, sur Yaye, sur Yande, on a yébandé ko foot abino bientôt, ça va marcher à Pierrot. Au loba ou contre Kabila, to yebi. Si koyo, on a besoin d'aider yo, on a moins faveur pour soi-disant na yébité. Et ça problème en Nzala nous savons. Mais Nzala na yo, ce qu'on lingo résoudre ngo, Luka pas possibilité bien mon cher Pierrot. J'ai suivi les propos de M. Abraham Lwakabwanga sur les réseaux sociaux. Je voudrais le dire, M. Lwakabwanga, personnellement, permets-moi de te donner mon avis, je ne suis pas pour les propos que tu as tenus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui à FCC, Baromona Pierrot, Babambi Libanga, Baromona Pierrot, Babeti Massasi, Bakocha, on a moutu à chef de l'État, parce qu'un chef de... comment on va dire? Parce que proche du chef de l'État aurait tenu les langages que tu as tenus. Tu pouvais le faire à travers une autre personne. Je pense que dans les propos que tu as tenus, bien évidemment, tu as le droit, tu es libre de tenir tous les propos que tu veux, mais ta position, à mon avis, s'il vous plaît, ne te permet pas de tenir ce genre de propos. Aujourd'hui, il ne faut pas faire de Pierrot une victime, parce qu'il a manqué du respect au chef de l'État et la loi doit le frapper. Aujourd'hui, il ne faudrait pas le victimiser. Oyebi ke wera abimana succès na mboko pour te victimiser kaye. Batu ba linga kaye, wera le comme danger, aroma phénomène. Siko to lingi to banda, batu o ba bando finga chef de l'État. Allez. Te victimiser bango, ba on peut ba leader na mboko. Ça ne va pas. Donc aux uns et aux autres, je voudrais aujourd'hui demander, ayons du respect pour le chef de l'État, parce que c'est important. Nous autres, nous avons gaspillé notre jeunesse. Nous nous sommes battus, vous le savez. Nous avons combattu les systèmes existants. Awa, nakata Kongo, Oboyebi, Tokota Baboloko, Bakanga Biso, Tobana Makambo, Vérité, les lobbies, les lobbies, tout est là, pétolo. Pour que les lois Fatia soient pouvoir, les lois liberté d'expression quota. Alors vous n'allez pas commencer à vouloir mettre du désordre parce que, mon cher frère, Totika Bimeka Meka, style Alaska Gozonga, match Sanga et Gozonga. Nazoe Bisabino, style Alaska Gozonga, match Sanga. Au moins, on a un journaliste libre. N'a pas moutouté, n'a pas moutouté, bazouanga peut pas été. N'a pas conviction personnelle. Et je soutiens Fachi parce que je le veux de manière personnelle. Ne vous en faites pas. Je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a jamais vu. Vous ne me voyez jamais dans la audience. Mais je crois, parce que Dieu m'a dit qu'il a élu pour que Mboka Oyo à travers lui, alors, parce que Tokobebana. Tokomi na suka ya émission na biso Diaspora Debout. Ya solo tozo kopesa na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout ba merci na ndenge bozuita ya kolanda biso. Na zongi muke na sima na sengi bolimbisi na ba landi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout na kombo ya champion na biso ya boxe oyo autaki kolonga na mboka ya France. Kombo na ye ezali Martin Bakole. Eza Martin Bokole tendenge na lobaki liboso pendenge na tangaki. Ezali Martin Bakole. Yende azali champion ya
boxe oyo awuti kolonga na mboka ya France oyo atomboli bendele ya mboka na biso République démocratique du Congo. Topesi bino bambote pe ba merci tokutani na mbala sima na émission koya ndenge kaka tolobaka vive la République démocratique du Congo ya papa Etienne Tshisekedi oyo azali super héros national père de la démocratie ya mboka na biso. Vive la République démocratique du Congo oyo ya Musée Aïdi Nabala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso. Tokutani mbala sima na ba émission koya na ba sujet mususu oyo tolobeli te na kati ya émission oyo sengaki tolobela kasi tan na biso ekoki oyo bapesaki biso na réalisateur yango wana tokosolola na émission mususu ekoya na ba sujet mususu etikali pe na makambo ebele oyo ezoleka na mboka na biso esengeli tosolola. Tokutani mbala sima. Bye. Tshisekedi Tshilombo Oza Elia Mboka Yafati Papa Lobaka Le peuple d'abord Okangela biso madongolo miso yo Bakosi Mboka Okangela biso manyangala kata balindi Kome bisa Kongo kanga bango Yafati Kangela biso ye Yafati Kangela biso ye Yatoni yatilo mona biso Kangela biso ye Yodeli ya moka ye Kangela biso ye Kangela biso ye Kangela biso ye Kangela yibiwana Papa Lobaki Le peuple d'abord Kelasi ofrele Kelasi ofrele Kaboye salate Apoti pale kalakongo Masala ya moke Kelasi ofrele Manona